Mbote libota na nzambe ba oyo bazwi libaku lisusu ya kolanda biso na chaîne oyo ezali bongo Océan du Congo, chaîne ya libération oyo tolobaki ke bokozala libéré moralement et puis physiquement. Tozali na esengo lisusu ya kokutana bino na mokolo na lelo mpo nzambe apesi biso mokolo malamu. Yango wana tolobi ke tozali na esengo po mingi tolalaki na bango basi kolala te mingi na hôpital eli koloba te baleki biso na bolamu kasi ngolu nzambe nde esepeli komonisa yo nanga lisusu na mokolo ya lelo yango tokumisi ye nzambe ndenge asili kobatela biso. En tout cas, merci pour la émission. Oh, quel est le nom de Jésus na balandi na biso ba oyo bazali na momesa no vraiment akobenga biso katikati na émission ba oyo bazali vraiment na mitungisi ya kotuna pe mituna na oyo etali bongo émission. En tout cas, liboso na kopesa na nous félicitations na mwana nanga depuis États-Unis d'Amérique o awutaki kobala Kimberly Engele. En tout cas, nzambe a continuer ko batela yo bonne vie ya couple pe bana mususu o bazali na katikati ya libota ezali na kisa malamu nzambe a continuer ko pambola bino ndenge biso ba parents tozali ko pambola bino. Merci na ndeko nanga papa Bite ya Nganzo oyo azali bongo molakisi pe ya liloba nzambe na petite station tope cellule o ezali bongo ciel ouvert o ezali nanu en œuvre na katikati ya kobatama ye azali vraiment na esengo ya koyamba émission oyo pe atala kango mingi mais azali ko zongisa biso lisusu na émission oyo tolobaki bongo ezali les faits dévorants ezali émission oyo uti koleka avant to leka na émission oyo ezali koya titre nango ezali bongo aveugle toko mekananu kotalisa mwa muke po bana na ye batuna ki balobi mama lobi les faits dévorants ndenge nini siko tokoki kobelela les faits dévorants yango tolobaki émission oh quel est le nom de Jésus ezali komema bongo connaissance biblique o ezali bongo exact ezali lokola mukanda oze ezoloba te ke mon peuple périt par manque de connaissance te ah tosoloba na makambo o tosili koyeba tosili komona pe tosili kosimba pona les faits dévorants tokozongela nanu mukanda oyo vraiment ezalaki référence ya sujet na biso ezalaki bongo mukanda ya un roi tobandaki yango na chapitre 18 et puis verset 22 histoire ebandaki kotangilisa biso Eli azoloba esengelaki kobelela moto mais pona kobelela moto wana lisolo ezalaki Eli alobi azalaki kaka ye moko parmi 450 prophètes à Bali ya tikalaki kaka ye moko lokola ya tikali kaka ye moko Eli azalaki na confiance en Nzambe o azalaki na ye azalaki na connaissance exacte ya Nzambe oyo azalaki na ye par rapport ya ba peuple mususu o ezalaki bongo ba prophète Abal. Preuve ane libota ya Nzambe ezali kokufa, preuve ane makambo ebele ezali kobeba basala ya Nzambe ya ba prophète Abal batondi baike to pe menke mais bazali kobela Nzambe na bango lokola bazali na connaissance te bazali bongo ya kobunga yango ozomona ke bazolonga peuple ya Nzambe pona nini po bazali na connaissance exacte mais Eli azalaki na connaissance moko exacte yango wana belaki Nzambe na ye pe moto wana ekitaki tosukaki na chapitre na biso ezali 30 yango tozali ko continuer lisusu pona koyeba lisolo ndenge ezali kokende poto kende vraiment mwa mbangu poto ya ko se rattraper na sujet oyo ezali avec 1 roi 18 tosukaki bongo na 30 balobi boye. Et Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ndetoloba kite, pona kobele la moto oyo, esengeli yo zala na connaissance. Mais bango ba prophète Abal basalaki na connaissance te malgré grand nombre na bango. Malgré ko ganga na bango na ba stade de martyrs. Malgré ko ganga na bango na kosala ba conférence topé ba réveillon ya ba campagne topé ya batu ebele topé ya basala ebele bazalaki na connaissance exacte ya Nzambe te po hôtel na bango ezalaki nde renversé yango mukanda ya Colossiens na 3 premier ebisaki biso soki tolingi totala nde likolo esika Christ azalaka yango na Eli lokola ebaki connaissance ya Christ ezalaka nde foko tala likolo nde omoni ke Eli eloko liboso amonaki déjà défaut ya ba prophète Abal ezalaki nde hôtel ezalaki renversé c'est que ezalaki kotala na se ne ba prophète Abal lokola bazali kotala na se Eli ayena nu kobongisa nanu etumbelo ebongo eloko nini esalamaki tango Eli ayaki kobongisa etumbelo ya Nzambe o ezalaki renversé 31 il prit 12 pierres d'après
12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Balobi Eli akamataki mabanga 12. Babengi mabanga 12 wana ezali nombre ya bana ya Israël. Est-ce que pona kopelisa moto esengi nombre ya bana ya Israël 12 pierres? Ba mama na biso ba pelisaka moto neto yebi pona kolambela moto akoni esengaka kaka 3 pierres. Mais Eli azopelisa moto na 12 pierres. Balobi 12 pierres wana ba comparant na nombre ya bana Israël. Est-ce que 12 pierres pona kopelisa etumbelo ekoko sana disposition nini? Omoni ke pona Nzambe azali na nombre ya mabanga na pona kopelisa pe moto. Azali na lolengi na ya disposition pe hotel. Pe yaki ko continuer balobi 32. Et il bâtit avec 7 pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Balobi profondeur yotel yokananu. Est-ce que yo pelisaka moto hotel kananu profondeur yotel? Balobi ezalaki kaka na 2 semences. Yebisanga 2 semences wana ezalaki ya nini? Bameziraki on a semence ya masangu, bameziraki on a semence ya dible, bameziraki on a semence ya mbwengi, to pe bameziraki on a semence ni balobi 2 mesures ya semence, mesure ya profondeur. Omoni ke yo oza na connaissance te, omi bengi pasteur, omi bengi serviteur de Dieu, oza na connaissance et tout melote. Po soko oza nango benga biso, tuna biso motuna, oyebisa biso 2 mesures pour la profondeur yotel ezalaka ndenge nini. Il bâtit ses pieds à un de Touti Koloba. 33, il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. 34, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites une seconde fois, et ils le furent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau les fosses. Omoni siko alobi bakamata mai. Moto ya ndenge nini oyo epelaka fo babwakela ngo nanu mai. Yo somba nanu makala ya mai na periode mbula otala nde biso to sufraka. Mais pona likambo etali Nzambe pona kopelisa moto na ye esengeli po sije na biso to bosa te ezali le fait de voir to moto oyo ezoya kopanza to pe ko bebisa. Mais pona kopelisa sko moto Nzambe bazopesa formule Eli azwaki mai balobi ba cruche d'eau. Ba cruche d'eau na lobi ba boaka ngo première fois, ba boaka deuxième fois, ba boaka troisième fois. Tele police liwana na mabaya tope bakoni pe na kati ya nyama. Et police li moto esa ndenge ni potangu yo belelaka moto ya Nzambe. Omoni te ko salina na connaissance te. Bible solo ba luka mukanda Nzambe pe tanga okozange eloko te. Tangu yo so luka te. Moyen potanga ezate. Po oye monani Deutéronome solo ba na 29 eza po na biso na bana na biso. Po ya Nzambe sengeli yo kende ndeko luka. Po yeba. Po soki oluki te seke oza na connaissance te. Oza solo bango na 4 okiti. Mon peuple périt par manque de connaissance. Yango no moni ke bato basobela moto bazogonga biso basa Nzambe moto ezo kitate makile peuple Nzambe ezo sopa na ka mikolo nyos. Po connaissance ezalité. Oh muto asa na connaissance akoyeba epeliseli moto ya Nzambe esengeli ko sopa mai première fois esengeli ko sopa mai deuxième fois esengeli ko sopa na bakoni pene loko oyo ko yana ngo pona ko offrir. Donc puis il remplissait net ok na 35 l'eau coula autour de l'autel, l'on remplit aussi d'eau aux fosses. Donc balobi mai wana e coula ki donc mai ezalaki susu ya kobata mate. Mai monana ki ezala na koni, ezala na bilei, nani taureau. Mai ezalaki susu na bomba te seke na miso bato bazomona mabayo epoli, to pe kono epoli, to pe nyama o epoli. Moto ya ndenge nini? 36 au moment de la présentation de l'offrande, Élie
le prophète s'avança, il dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Il y a belé la kinzamba lobi nzambe ya balayama, nzambe ya Isaka, pe nzambe ya Jacob. Yo pelisaka moto bela kanzambe nini, peut-être osali pe na banzambe na yo. Yango moto so pelate. Tozo mona yo zotanga koma nzambe mena sima, ozana makamu na yo, banzambe mususu. Alobi te bayeba yo ke ngai nazali serviteur na yo, c'est que yo zali pe serviteur ya bato soki moto so pelate. Ba serviteur ya bal, bazalaki ba serviteur ya bato po moto na bango pelaki te. Soki moto ane so pelate, ezali parmi 450 banzambe ya bal. Ya lobaki te, bayeba kaka kanga ngai moko bayeba ke osali nzambe na nga pe salamaki bongo. Est-ce que moto ya bongo esalaka ndenge nini? Mususu atuni biso alobi, ah mama, tobela moto te. Bisika tosali kofanda ba voisin banguna mutu akosepela na bana te. Mutu akolinga bana te. Est-ce que lukaki mukanda nzambe otangaki? Nde na wuti koloba luka mukanda nzambe otanga, okosani eloko te poso kotangaki. Okomona nanu enemi ya liboso, esalaka nde na ndaku na yo. Po ata Yesu ye moko oyo ayaki, azoboya tobela moto, totanga ngo nanu. Toke na Jean zolobani na 9. Jean zolobani na 9 to banda na 51. Jean zolobani ni Jean 9 51. Jean 9 pardon, tokei na Matthieu 9. Tozo luka makamu Yesu ayebisaki biso na o etali le fait to pe moto oyo ebebisaka. Po mutu esengeli azala na connaissance exacte ya Nzambe. Soki ozali na connaissance exacte ya Nzambe te nde okozala mobungi par manque ya connaissance. Sujet na biso oyo ezali bongo le fait dévorant, totala Yesu oyo biso tozolanda alobi nini na oyo etali le fait dévorant. Po mutu ntango azoyeba Nzambe te amoni ennemi ezalaka nde mutu mosusu. Amoni ennemi. Toza bongo na Luc 9:51. Rapidement, Luc 9:51, mukana Nzambe ebisi biso boye. Yesu akendaki na mboka oyo esengelaki bayamba ye. Me eloko nini esalamaki? Luc 9:51, mukana Nzambe ebisi biso boye moto na mukanda. Jésus se rend en Jérusalem, un bout des Samaritains. Balobi Yesu akendaki bongo na Jérusalem. Mais tango asalaki kokende na Jérusalem alekaki pe nzela ya ba Samaritain. Eloko nini esalamaki to bandi lecture na biso na Luc 9:51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Balobi ezalaki na eleko Yesu esengelaki azala enlevé. Biso nyonso toyebi sensation de Jésus-Christ. Toyebi ke Yesu azalaki enlevé. Siko tango abandiko eleko ane kokaki ya bandiko kenene na Jérusalem. Mais tango ke na Jérusalem eloko nini esalamaki 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et il entra dans une bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Balobi Yesu akeneki kosenga na bourg oya ba pharisiens pour ba préparer le logement. C'est que nzela wana esengela ki azwa to bo pemi pour comme na Jérusalem. 53. Mais on ne réussit pas
parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Balobi te tango atindi batu wana mibale ba messager tokoyoka pe bakombo na bango na lecture. Atindi ba messager wana tango ba messager na bakoyi ko senga nzela po Yesu aza esika oya logement koki ko fanda to koki ko pema me ba pesa ki nzela te. Pourquoi ba pesa ki nzela te po abane ko se diriger vers Jérusalem. C'est que likunya na bango ezalaki ke afanda na Samarie to likunya na bango ba sepelaka na ba to Jérusalem te wana to yebite. Yesu abandi kokene, on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. 54, les disciples Jacques, Nebatouatindaki et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que les feux descendent du ciel et les consument? Batouni Yesu, balobi lokola bango ba pimelionda kwa logement et sika ya logement. Est-ce que tokoi ko bengi la moto anzambe te? Po bayebaki Yesu azali mwana nzambe, azalaki na pouvoir ya nyonso, azalaki mokonzi ya bakonzi, lokola déclaraka mikanda. Azali fils du Très-Haut. Azali na capacité wana bato baboyeli esika ya kofanda e mokili mobima ya tata na ye. Po eleko na ye kaka ekomaki nango azala enlevé, alingaki kofanda te kaka mwa ta wana. Oyo asengaki bapimeli ye, ba Jean na Jacques baye kotuna eske nzambe Yesu. Moyen zate, to senga moto, et qui te tumba bato, toyoka réponse ya Yesu. Et 55, Jésus se détourna vers eux et les réprimandant, disant, vous ne savez quel esprit vous êtes animé, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et il alla dans une autre bourse. Yesu alobi te tokoki kobelela moto te. Po mwana na moto ayaki kobungisa milimo ya bato te. Me ayaki pona ko sauver ba âme. Me yo muta mokili ndenge nini obelelaka moto. Moto etumba bato omoni ke ozali na connaissance te. Ozali ignorant. Yango tolobaki ke tobengana. Ba numéro na biso tozali kopesa ngo plus 243 80 888 60 62. Tant tozobenga tozotuna na mituna. Po eloko oyo banda Biblia otanga kango oyokaka liloba nzambe toyoki yango et surtout zaka na momesano pe akoza na bloc note ya kokomate na bengombo kenda. Ozoka pete kotanga Biblia te. Nani nda koyebiso makambo oyo na mutu azotangela ngo ayebisaka otobelela moto zonga siko lelo. Ah yo yoki sijo lelo zonga siko lelo loba na kati ya océan du Congo tozali na émission au quel est le nom de Jésus ba ebisi biso balobi tokoki kobela moto tumba ba yini na biso te et tumba ba voisin te po Yesu solo bango na Luc 9 to bandi na 51 to bandi kokita ayaki ko perdre ba âme te yango no moni Eli esengela kia sopana nu mai wana ezaki ka pona toro ezaki pona âme te. Mai wana esengaki tumba koni. Ezalaki kaka po de montrer ba prophète abale ke bozali na connaissance muke o ezali ya nzambe te. O ezali ya le vrai Dieu te. Wana ezalaki nani parti na biso o ezalaki bongo ya le fait dévorant. Wana ezalaki pe ba question o batu meka ko tuna biso yango tozalaki wana pe pona ko meka mwa ko talisa mais pona ko fungola yango tolobaki soko zali na besoin ko la connaissance exacte ya Biblia yaka to ko benga biso kaka na ba numéro ezali plus 243 80 888 60 62. Mais pona mukanda oyo tozolobela aveugle tozali bongo na mukanda ya Esaïe. Esaïe 6 c'est sika tozala kolobela vocation to pe ko bianga ma Esaïe. Esaïe azoyebisa biso nini na vocation na ye. Esaïe 6 Esaïe 6 tobandi kaka na verset 1er nde sika tozokende koyoka vocation Esaïe pe sika oyo ezobimisela biso mukanda oyo ya aveugle. Vocation d'Esaïe en tête, wana Esaïe 6, l'année de la mort roi Osias
j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissant le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Des sentiles se couvraient la face. Des antilles se couvraient le pied. Ah, bah, c'est biso, vocation Esaïe nda bandi koloba. Alobi na période ya roi Ozias, ezalaki na mokonzi moko Ozias, me ya monaki siko Nzambe. Esaïe nda zoloba. Me batu mususu balobi te okoko mona Nzambe te soko moni Nzambe okokufa. Me Esaïe azo préciser na lolenge yelamba Nzambe alataki alobi robe na ye ekitaki sina se. Me ezalaki pe na bange ba séraphin oyo bazalaki bongo kotambola me balobi babande komibomba nde elongi mususu bazalaki kobomba nde makolo na bango. Aidés dont ils servaient pour voler, ils criaient l'un à l'autre. Balobi bazel na bango wana ebande ko servir bango pona ko voler pona ko pumbwa. Dont ils servaient pour voler, ils criaient l'un et l'autre disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Donc Esaïe amonaki Nzambe. Palobi penda ba ayoki banje bazokanga Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est que Esaïe amonaki Nzambe. Po batu musu balobi kete okoko mona Nzambe te mais Moïse pa bande ko sona Nzambe face à face. Tant que vous avez bongo, est-ce que vous avez connaissance? Les problèmes, ils ont connaissance. Tous continuer les portes furent brûlées dans leur fondement pour la voie qui rendissait et la maison se remplit de fumée. Esaïe Zomona. Balobi ndaku e ba fondement nango ebuka naki pe ndaku yaki kotona na milinga. Na ebite ndaku etonda ki na milinga ezaki ndaku wapi? O ba fondement ebuka naki metoza na biso kuna te. Hein? 5. Alors j'ai dit malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Esaïe amonaki Nzambe. Alobi te. Pasi na ngai Esaïe mitungisi na ye na kati. Ya komona Nzambe alobi te ngai na moni Nzambe miso na ngai emoni Nzambe Esaïe so confirma ngo me ndenge nini nakufaki te. Ah, tangu ya moni Nzambe Esaïe siko bandi komitungisa alobi na uti na libota oyo munoko na bango elobaka malamu te. Siko nga na moni Nzambe est-ce que azalaki na problème? Est-ce que comme tungisa manende ko ka ko empêcher miso na mona po amona ki déjà Nzambe? Est-ce que munoko pe ezalaki na problème? Tozo continuer. Mais l'un des séraphins 6 vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il y avait une prise dans qu'il avait prise sur l'autel avec des pinces. C'était il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité enlevée et ton péché expiré. Nayebite, est-ce que munoko, oye utaki na libunga, nezalaki ko empêcher Esaïe, akuta na Nzambe po amonaki Nzambe, me mitungisi na ye ezalaki na uti na libota o munoko elobi malamu te. Me lokola Nzambe ayokaka nde ayoki aye kosala ke séraphin moko ya bange azwi libanga simbi na pince yoka formule mpona kobongisa munoko Esaïe. Azwi libanga na hotel wana tosoloba ya A-U-T-E-L ezali ya H-T. C'est que ezali etumbelo oto uti koloba na mukanda erwa 18. Eza euti na etumbelo eloko libanga ya moto wana ndenge nini ekoki kobongisa munoko. Libanga ku elo na munoko me balobi pona Esaïe tango eyaki ange asimbi yango na pensa cheye pe balobi péché na ye. Est-ce que péché libanga pe sili sera péché? Ah, peut-être péché à munoko. Mais nga pe nazali katikati na kotuna mutuna po tozoleka na biso.
Tolobi sujet na biso ezali aveugle. Mais tozotalisa na histoire po toyeba. Pour Biblia, na 2 Timothée 3,16 babi toute écriture est inspirée de Dieu. Yango moi tozotalisa likomi. Ngana esko kotuna motuna boye. Pourquoi pas? Nzambe pe asalaki eloko oyo pe Moïse. Moïse pe pona kokende tinda. Ayebisi Nzambe alobi te. Nga pe nazali na problème ya munoko. Mais pourquoi pas asalaki pe miracle wana ya alobi te nga kozala munoko na yo. Alobi te Aaron akokoma munoko tant Moïse a insisté. Balobi la fureur de ya Nzambe etelemaki. Azalaki na raison. Po ndenge asalaki Esaïe po nani na bandaki yango na Moïse te po bazolo bango na Exode. Exode nde azoyebisa biso makambo wana. Mais toza kuna te azali Nzambe, il fait grâce à qui il veut peut-être toyebi te. Oui, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait qu'il enverrai et qu'il marchera pour nous. J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va en disant, va et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis les oreilles et bouchez lui les yeux. Oh! Mais kaka enani Nzambe wana alobi na Esaïe 35 soto tangi. Azoloba te na mukolo ba trouble akolongola biso ba trouble. Akolongola biso ba mitungisa kofongola biso pe misu. Mais ndenge nini azoya koyebisa Esaïe batala me bamona te. Esaïe mitungisa mipo Nzambe azalaki na besoin muto atinda. Esaïe pa ye alobi te ngai yo tindanga po yebaki na ete likamanga zo tinda nini soki totali même na suka bazoloba ti terrain wana ekoma dévasté Nzambe azokende kobebisa azokende kotinda Esaïe akende kobebisa azobebisa pe miso Nzambe azoya pa Esaïe po Esaïe akende kokomisa bato baveugle. Mais soki totangi kaka na Esaïe wana nde na uti koloba wana Esaïe wana uti koyebisa biso na 35 wana so tobandi na 4 1 nde bakomi koyebisa biso 34 4 Esaïe 34 4 toute l'arme de les cieux dit sous les cieux il roule comme un livre et toutes les larmes tombent comme tomber les feuilles de la vigne. 35 4 voilà. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il reviendra lui-même et vous sauvera. 5 alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Mais awa siko azoyebisa biso na 6 azoyebisa biso habité azotinda Esaïe po aya koboma bato nde misu. Rapidement tozokende kaka na sujet oyo ezali aveugle mpo na koshite na biso. Tozali bongo na Matthieu 20 29 Matthieu 20 29 Des aveugles guéris à Jéricho. Ne mutuna mukanda. Balobi ba aveugle mibale ba bikisa mime na Jéricho. Maintenant il y a ce miracle wana ko bikisa. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule les survit Jésus. Et voici les deux aveugles assis sur le bord du chemin, entendu que Jésus passait, il criait: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais il cria plus fort: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: que voulez-vous que je vous fasse? 33, il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et mit ses compassions de Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils
il recouvre azotinde ezaya kende koboma pendant qu'il aveugle oya Jéricho na sepena na nzembo moko toyembaka babi Yesu pakaji mujila wa Yeriko mufufu mukwabu wakwambila wambane mukalenga Yesu fuile lusek mukalenga fumu Yesu fuile lusek yepo wanzambi udi undupa mutuwani mobede bushima nenungeni ne maji yawe yepo wanzambi yeye nango ndampe tatu wabukole bonso yeye nango ndampe ne makambo esalamaki balobi Yesu aye mena kati ya nzela ya Jéricho ba aveugle mibale o balelaki fils de David et pitié de nous Yesu pe abikisaki bango c'est que makambo o tozali koloba ezali misu ya bomoto te po soki totangi ata na mikanda mususu bazoloba leurs serviteurs sont des aveugles balobi ba gardien na bango bazali ba aveugle ndenge nini mosengeli akoko kozala aveugle ba sentinelle na biso nyonso toyebi ke ba monaka pona kozala mokengeli malamu esengeli omona mutu nanu tanga ye koluka musala azali ba aveugle bakotie na musala te mais mukanda nzambe ezoyebisa biso yango c'est que ezali makanisi ya batu te yango ezali 55:8 azoloba mes pensées ne sont pas vos pensées dit l'Éternel des armées et vos voix ne sont pas mes voix potambola na nzela nzambe esengeli ozala na connaissance exact pour otambola na connaissance ya nzambe donc pensée ya nzambe qui dit pensée ya nzambe c'est la sagesse ya batu te mais ezali sagesse spirituelle mokonzo yango ndenge nini okozwa ngo ndenge nini tangu kaka mutu azali nanu na bomoi esengeli ayeba nzambe me nzambe yango okoyeba ye ndenge nini tozocite na mokanda ya biso ya suka ya Jean 9 na 39 bazoloba nini Yesu oyo abikisaki baveugle eloko nini mpe asalaki na Jean 9:39 po Yesu abikisaka baveugle o babengaka boya tokobikisa me campagne nini oyo yo zali na connaissance obengisa pe bato bamonaka baboma bango miso sala pe campagne wana po ekomami pe na kati ya mukanda nzambe ndenge Yesu pa asalaki Yesu pa azalaki na makoki ya kobikisa azalaki pe na makoki ya kokomisa bato aveugle est-ce que yo osalaka yango connaissance ya nzambe eza te Osée 4:4 totanga nanu na mukanda ya Jean 9:39 puis Jésus dit je suis venu dans le monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point voient wana makambo asalaki na des aveugles à Jéricho toboite eza pe oyo osalaka mais yoka pe ya mibale après mission oyo okobanda kosala na bakampagne na baconvention na baséminaire tokei pour un jugement pour ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient devient aveugle c'est que après kolanda mission oyo soki ozali vraiment na katikati ya ba prophète aval ya balte ozali Eli ya solo ozali Eli ya lelo to mona po bengisi ba aveugle osala nini oboma bango miso po Bible solo bango na proverbe na chapitre 30 na 6 kolongola te kobakisa te c'est que tolongoli te tangu to bengisi ba aveugle ba mona c'est que tangu pe to boma bango miso c'est que to bakisi te yango ezalaki lokola sujet na biso ya aveugle na mukona lelo etika la bongo na kombo na Yesu Kristo amen.